quelques années après film mon a commencé à télévision bon mon maman ni que marche ko ba kokana aloba qui Fatou Loba ngabe na la maison na Fatou Loba aloba qui maman chaque aloba de son vivant qui est ce qui nga lelo likambu après moi bino famille nanga bozo ngasima botika ba deko na ngai ba artiste ba sa nini ba kunda ngai président le non non boso la non entre famille et puis toye bandeni to sala à toi la parole et au sala que ba sololi abi to boso la entre famille toye bandenge to sala na sima nango s'il vous plaît. Papa Chaka Congo quand moko a danger. Papa Chaka Congo a quitté les familles. ANTPC na ba comédien, il faut déjà mutu icône lokola. Maman mutu icône lokola maman Chaka Koufi. ANTPC ba koki ko matate na niveau ya ministère au présidence. Pour ba déjà que ceux qui maman Chaka Koufi présidence du coup eza saisi, inani ministère eza saisi. Alors Papa Chaka Congo quand moko a danger. Papa Chaka Congo ayi na famille maman Chaka, oui famille maman Chaka ayebisi bango merci beaucoup papi yango fololo. Ayebisi bango alobi oh non boyoka ba comédien te boyoka nde ngai Papa Chaka Congo tant ayika na famille ya maman Chaka. Chaka Congo tant ayika na famille ya maman Chaka. Azimba mo mukanda papa komi akekotsa ba ministère ba komo landela na famille maman Chaka. Ayebisi famille maman Chaka nde boza wana eza ye na pakosiko. Oh ya la taloko anosanjo la taloko kwa mbalo sombo na ya JP Masamba vraiment ya JP bonsoir Lina Sarah mosala ke anosanjo na Papa Chaka na Chaka Congo na JP Masamba Mirai Mundi mama bana bizu basangani bakomi batindi lettre batindi ba lettre bakebeta ba porte ndenge bakende kobeta ba porte wana bayebisi famille ma Chako ke papa masumu ndenga za wana yeso basali ba démarche matanga et tout bozo intégralité na kati ya chaîne YouTube Coquette TV soki basali matanga et tout makambo nyonso papa masumu azwaka 50% akataka pourcentage nde place bomona famille ma Chako bapeli balobi ba comédien ba poussa na te po ba comédien bozwa pourcentage oh Chaka Congo Coco est-ce que je peux oui vas-y bandeko nalinga so vraiment koloba te na kati ya makambo ba réseaux sociaux parce que ezala toujours mal interprété omoni la NTPC tant tozaki libanda nango mingi tobandai ko juge ngo selon ba murmure na ba rumeur ya batu na ba makambo ebele batu balobaka vous voyez maintenant toye kokota na kati tomoni association ndenge etambolelaka nyonso ezalaka clair et net bomoni ke mbongo ekotaki boye mbongo esalaki boye napesa exemple ya matanga ya frère na biso Pululu mbongo moko eyaka evanda boye famille na biso totambola lokolo moko il faut tosomba cercueil na famille na association tokei tosombi cercueil intel boye il faut tosala boye mais jamais mona kenon soki ata muki etikali ezonga na maboko ya famille jamais mona kenon association le bateau boye to koye comprendre kenon ba rumeur elekaki ebele neti na makambo ma Chako et epesi pasi même baladi na biso naza sur epesi vraiment Mimi, tika bitune la kota mi mambo tuna makoko mamu livre yi. Ko ali boma kabongo. Donc et pas si pourquoi parce que les Masamba artiste était. Ma faut te répondre non makambo ba lo ba na di. Je peux Masamba artiste artiste. Mais kata makambo je peux Masamba za. Na azali na association. Problème ezanini. Problème na biso ba artiste eza te parce que famille ezo gérer makambo na Chaka Congo nde biso to non problème ba artiste eza par rapport ya ba audio oyo ebimi et suit et ça y passe papa masumu to kende d'autre part aza papa mukolo aote ko fêter 50 ans ya jubilé ya musala na ye à part wana biso poto koza ba koko ya papa masumu ana bana na ye ana ba koko na ye azana ba bokilo na ye aza tango bozo zwa audace your finger papa mukolo
Mettons biso pe ba artiste to comment applaudir sur toi ba doki. Ya mo dit cette fois-ci ba artiste pas le but trop c'est trop parce que tant batu ba yeba ki nanu te, tant batu ba yeba ki nanu te. Comment est-ce que Tambolana a NTPC, ils ne comprenaient pas avant. Tant que vous comprendre, maman chaque autant à lobby, et tant où audio ananyo soyokani, nasi batbalania on a bani na ba batbalandi landi on a ba nini na ba chaîne. Ndesiko papa masumu lobby non trop c'est trop et kosi maté atamukie. To vandi réunion to lobby bon. Comme NTPC vandi ba comédien réunion. Comme bango ba lobby ke to senaka 50%. Donc il y a na famille, toute na famille parce que famille ba benga na bango biso. Ba bi to senga 50% to ya matanga na bango te bango bo sa makam na bango ba kolela ma chako. To e revendre sa famille to outi confrontation na famille. Ba on sur la chaîne hein. Bo bi mignon so bo zo na ba chaîne. Donc dès ka bo moni la image bo moni kaka. Mais bo ta la kaka. To ba no yi ba pesi ba image. Alinga vérité za. Ba boyi caméra, ba linte vérité bima na caméra. Mimi zom koloko. Ta mimi kola te ka bongo. Maman li va été. Oh, ka bongo. Tango gouvernement eyoki ezaki saisi gouvernement tango eyoki ke maman chaque koufi première dame fondation ya maman Denise batindi $20,000 na maboko ya famille $20,000 pe $20,000 attends ba otinda ngo président Lomba zawana na bato fondation maman Denise falo babo pesa ngana mema famille mais memi fondation inde tina famille maman Chako a présenté grande sœur maman Chako bazui $20,000 ba pesi bango problème eza na ba comédien eza nini problème eza ba comédien eza caractère maman Chako akoko umela kuna na morte le quoi Thompson Mobo akoko umela bongo te po makambo eza te to na 1 mois ndenge zana so bomba bomba ta 20,000 na biso moko boy na bunda na ba comédien to kunda masha ko pe to kunda masha ko na honneur ozo mona to kunda pe to kunda na honneur parce que il faut comprendre le papier que notre grande sœur a lobby le papa Wemba va bénéficier ba lobby le la papa Wemba ba bénéficier pas bénéficier et pas ya on a image ça bota on a chaîne grande sœur ya maman Chako a lobby lokola bango et pas ya papa Wemba ba bénéficier kate nde ba yeba bénéficier c'est pas ya maman Chako nde ba pesi mwana bonga mobali bazo tambola na Chaka Congo na pakosiko penza a l'audace d'injurier maman Pembele na maman Linga to normalement malembe tito ko mawana to vandi réunion to yokani na bureau ya président lo mebiso so ya président Masumu lobi to zai na réunion lelo to sangani su na réunion na papa Ngalufa to yokani to bi to ke to sola na bango biso susi na feza to lela maman Chako si sagito baluka mabele to ko baluka maman Chako foto lela e mais bango balingi te quelque part bango moko balobi ke non maman ani alobi maman Chako ba bis no moko bandeko na mukono kufa bandeko na ngai bakundanga témoignage ka ya bango moko maman Chako finga abenga na Chaka Congo Chaka Congo mama nanga kokota kango te lelo na famille beaucoup mikoloba ke non ndenge za boye ba comédien ko poussa na te biso to bi bon et ma be ko be sa réputation ba to ngana ebi passe obe sa réputation obe ngama moyibi nzambe na ebi passe ya ko benga na moyibi na YouTube maman je fais dans baksana na betelo c'était ba artiste ba boy ko la ma Chako te ba artiste balingi ka bazonga sima batika famille ezala à l'aise parce que famille balobi ke balingi te ba perdre parce que déjà na papa Wemba na perdaki ba commence ki biso to e matanga ba bengi jipa ba soda et on benga na ba artiste oui ba sa ba famille ba commence ki ba to ye matanga to vanya so matanga mama bango ba bengi ba bengi jip et pandi biso alors nde ba comédien ba lobby na oyo komi ya ofinga ba voice wala ba leki ya mashako ba fingi ba to tela bino pe ba voice na chaîne na émission ba comédien ba moni moyen te ba bi bon oyo komi ya ko bebisa na réputation na biso boye oyo komi na ko bebisa réputation na biso boye to bendani na biso non Bazana besoin ba décorer, c'est normal. On n'a pas dit ça. Makambo nyo soto lobby en côté. Mais to lobby maman Chako ba décorer te pourquoi? Problème na biso ezali façon bazo finga famille maman Chako ba fingi ba comédien.
Quel rapport il y a entre décorer na mambo 50%? Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Papa, chaque fois, on va dans le bureau, on va côté. À nos sanjou, on commence à dans la porte. À côté, à l'issue. Voyez, tant que tu réunion de banjo, il y a tout le bité, tout y a tout sur la famille, tout ça, mon biso, tout tiki bino, beaucoup d'akasi, maman chako, biso, toko ya morgue, le kola kaka, bapaya, comme aussi mon fingi biso pona, maman chako, ndeba yaki koloba. Oh, eza bango monde mba obengaka ba soda. No elangi ya mama pata koti nzambe na. No elangi ya mama pata nde okoti vanda mwa kimi na silisa. Nde eyo osala que biso to ye to vandi. Nde ba vandi beso na biso ezaki nini? De 1. Beso ezaki de 1. Baloba mutu ninyo asengaki 50% na kati ya ba comédien so basali ba démarche. Deuxièmement, babimisa mutu oyo batu oyo basingaki na kati ya voice et tout. Ami balobi te, bango bayebi na bango makambo wana te, boye. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama ona na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.